si là-bas bien à 1 million, on dit va payer ça va ordre ya. Ah mais compasser à bien attendre 4 films est-ce que 1 million ya? Tout le monde dit que bon peut se ordre mais pour critiquer mon soutien. Pour tout le but tout ça pendant démarrage. Pour savoir si même bien à cahier. Baza bazoba. Non de ni expliquer. La carte à réseaux sociaux. Réaction ni ya malamu ya dabe sala ya ça dit comment la réaction est bien c'est-à-dire oh bah tu vas vendre pendant du moment où les YouTube qui ils ont ya dabe ya sala réaction ba tu vas se payer nango ba réaction est dabe choqué pe ka ba le temps il va choquer mais ils vont s'attendre nani c'est lui pour choquer qui est position où dabe a payé ses années pour ça dabe dit que c'est pour la nasi là ndé on a problème tant il dabe va na ba tout ça va bien. Mais ce que tu as dans quotité, est-ce que tu as d'abord pour Damati? Il y a d'habiller mon star, non, pour les cabatos, nous sommes quittés dans 4 bateaux. Il y a d'habiller mon star pour les cabatos, tout va quitter dans 4 bateaux. On a vu tout va quitter, tu es dans le lobby kaka. Donc, on va passer le mot d'ordre pour quitter. Donc, on a dit ça que. Moutouana dans sa vie, il y a de toutes les façons d'abord star. Pour nous, toi, dans la maturité, on peut quitter le groupe parce qu'il a dit que le groupe est commis pour la montée tel. C'est tout que dans ma tanga. Il y a un groupe à ma tanga, il y a un groupe à fête pété. Il y a beaucoup de soutenir, il y a pour la fête, il y a comme la parce que ça, ma tanga, bon soutenir, bon compatir on a moto. Autant cotisation de ma tanga, ça d'une manière de collaxer, on compatir on a eu. Exactement. Na ko kumbelo mutu te mais na muki on a zango yango na opesa. Donc là d'abord pour faire la zamba mi bangene est-ce que bato ba quitter na groupe na bana ba pe na ba fan na bango bana ba coupe na bango bana ba mi bangene na bango peut-être ba maman mikolo ba maman malgré musu pour kuma bombo âge ya solona mikolo pour ba pour babi andimani âge na ye si la peut être 50 ans na comité okende ata komi oni komi ba luka 50 oni komi ba luka âge wana oni combien faut tout na une hospitalisation nazolela nzambe na kufa te bakisela ba âge na matanga pa ya gabi bazoya te ata ba na biso ata ba yete ye gaba ko ndeko na ikaka te gabi ma ni se tawu kinde batu intérêt elongi intérêt te elongi amena ngona batu nso ba ya te o ko bimisa gabi ma emiso eze longa nani comprendre que ça yo bakangi c'est un comédien. C'est un comédien. On peut bien ça va audio na bino bosso na kata groupe. Parce que pour na ko faire chier bateau ba na kata groupe. To pour na ko potenisa bateau, to pour na ko la saka que ça immature yango ça actuellement. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Tala ba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longa boya ko mandengeni. Atayo moi ça boya aboya la taboye pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien
eza pe na prix moko très abordable biso tolinga kozala bafemme respectueuse yango tolataka toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bofezala na ekenge mwasi oyo alataka kitoko ye nde mwasi bapesaka lokumu ya solo mama ya Congo to mpe mwasi ya Congo azali mwasi ya lokumu il faut lataka na propre na soin mpe na soin ntayi bo nyonso olati tunique de gloire na yo soko olati yango na talo ok bureau okutani na chef de l'état neti tembe okutani na chef de l'état so mpo ningi lipa passé moi tourna papa moi suki ya maboko obwaki moi perruque na ngai boye moi perruque ya molai kande yo moko olinga otia yango esalaka mwa bien babi mpe na poto kuna ke no molunge eza makasi moto le bilamba olata yango ta mopepe ndenge ememango ta mopepe ndenge ememango mopepe ndenge ememango elemba oyebi yango yango oyo donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga totindeli tunique de gloire esali yo bien donc on a besoin d'en hésiter même pas un peu. Oui bien, tu me gagnes encore sur non, tout sur non très bien. Dans le gapé, ce qu'on a vu, et comment on dingue nini, na maboko na yo, kotala ya pas à marier. Mais yo to kanga manaka ngala kenda fête, yo mananga na fête. Ngala mona na fête te. Ngana fête ngana. Dans ça na bana bina makasi na yo te. Ya ngana bina ngana za aja wabina. Solo wana. Esa ngapna aja so aja wabina. Toyoka. Abisi la bini sabat. Abi. Ozoka te abisi la robini sa après avec ce na mi sabat. Abisi la robini sa après avec ce na mi sabat. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, la petite Beauté. Merci énorme de votre fidélité. Très chers abonnés, Yamalika Mania Télévision, la petite Beauté. Merci beaucoup, Messana. Nabiso Mikolo, Ndenge Oyo, vraiment, ces dieux dérangent sérieusement les gens. Alors, bon, mais qu'à moi, qu'on supporter Biso Nandengona parce qu'on doit parler de l'actualité, parce que c'est notre travail. On est là pour analyser sur tous les faits qui se passent dans le milieu congolais, dans ce que nous faisons déjà. Boyebi qui fait ça la Mandengona, donc, Pesanga Bongo Nayo, Yango Yango, Pesanga Bongo, tout ça, responsable, Mamto Loba, le Maramio comprendre. Et Talika, Soro Sepeli, bonne chance, Soro Sepeli, Olimbiti Diso, parce qu'on a le droit de faire ce travail comme il se doit, sans gants, vraiment sans parti plutôt na katika qui met aux arrêtés na ba côté mais ce que itamboli malamu te to ya mingi mingi koloba na sana malika manya na kati ya plateau na yeto komeka moi ko débat boli kaloba kitoko et ko bozaki na besoin na lisusu yaka lisusu ko to sepela makambo wana sala kabiso bien parce que ba bongo ya solo so kezo sala musala et pesa rabato sengo mingi na sima caméra na zali accompagner na yo babenga mayele na tiko pesa manya mbote manya ngushu. Ouais, bonjour MK Yokani, bonjour à tous les abonnés de Malika Officiel TV et de MK et Yokani TV. En tout cas, partout dans le monde, vous avez Biso, tellement ébélé Bolinga Biso. Merci beaucoup pour notre soutien à Bino physiquement, moralement, financièrement et puis spirituellement. Parce que Namusala Otobi qui habite tellement ébélé et surtout que tu as sangisa, tu as sangana, na batu o peut te pes ba kolelate, misupi batambona bakindokina bongo ya bomona et si la te, tu as sangana ba na YouTube parce que tu na bomona so kindoke silite na kimukolo ba délivrer te ce ko kindoke ngo ki wapi ça dit c'est que zaka na kati ba ko dégager le biso awa en tout cas to linga plus mingi vraiment soutien na bino ba prière et c'est très important ba prière na bino nde vraiment isunga biso en tout cas merci beaucoup na ba partenaire na ngai Riti Beauté Ntambe ya loposo number 1 MK au moni vraiment tena nga ndenge ezali na team maquillage je suis sans maquillage donc Nicolas na bena sa no boye pour na to pour faire batu à quoi ba produit na biso tozo salela ndenge ezo na efficacité nango en tout cas Riti Beauté to na ba na problème ya po hein pour na ebonga souté ongala souté oza na ba problème ba tampon pour soigner tout comme ma casse en tout cas Riti Beauté zawana on a soigner ba le poso ya biso monde entier aux la chinois aux angolais aux ivoiriens aux ça dit Riti Beauté zawana asimbi biso na maboko merci beaucoup na ba partenaire na vraiment Riti Beauté
Ma grande sœur chérie Sylvie Lagrâce Oyombo, Fondation La Sigo. En tout cas, nous sommes là. Nous avons la Fondation Vida, Maman Émilie, et puis Orphelinat, mon dernier espoir. Bateau Balinga Kosunga, Bateau Balinga Kosunga, Orphelin, Orpheline. Nazana, Orphelinat, on a mis en besoin de Sunga, na savon, fête yango ezoya, vous contactez Malika Mania. Nous avons vraiment merci beaucoup à Maman Émilie Nzemba et tous pépélés en bétolo. Mejimo Paradis Banasoukandiambe, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup à Maman Eugénie Mongaï, belle sans maquillage, hein? Les poumons de maman Hélène Nitou. En tout cas, je vous aime beaucoup, mes mamans chéries. Bah, bon, ouais. Mes mamans, nous, bah, les comme mes mamans chéries. En tout cas, je vous aime beaucoup et merci beaucoup. Love Kinjunga, des gros bisous à toi depuis quelque part à vrai à Bakok. Hein? En tout cas, Nalingi Bino Mingi, ma maman chérie Clarisse Mouyembi Ngatebe, à papa Guilen Ngatebe. Je vous aime beaucoup et merci beaucoup à toi aussi, MK Eyokani et Caroline Ikwa, ma copine de longue date. Je te fais des gros câlins. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Mania. Manandel Ranabat. Mérite beauté, lui qui l'a fait ma foute. Naza vraiment la batte. Tu as battu, hein? Alors qu'il a fait ma foute, pour nous, le mafuta na tepi moi trop. O te pendant mérite beauté za on a. Donc c'est na komika on a proposé na mafuta mo. A ko yemo ko proposer, atika la ka yemo ko bele ba kima to za na bango bele na. Puis na yeba ba te bele ba kima. Ba kenda avion. Ah, yo saka na place moto sala mamba bien, bino iso boya na ba copie ko libo sandeni. Do ba kima ba mo. Bango moko ba benga ba, est-ce que YouTube ba benga na moto? Retour nde ba to ba zoyengi la bango nde. Ah, et ça lui somme donc tu ka kana. Ya ba tampon na ba cancer de maman. Donc on a de la foto proposer na pe mafuta pour ça la kitoko pe bien makasi. Malika manye bi internet e indi Nini sus. Ah, internet e indi yo na monote na mona ki yo pa kapashula. Mais si ko na monope koto et ça la pe moi bien. Tozali to avant na bana na o indi makasi wana nazo mana na si. OK na yo arena. OK. Ah, la question. OK te point. Pourtant, on est coquille. Le solon. Les baby 70 visas, on est à l'eau. Pourtant, oui, bien. Ils ont 70, ils ont 54 visas. Ils ont sauvé les amis. Ah, bon, Fali, est-ce que. On est quand même Boubaki, même sous Bakete. Oh. Même ça veut dire chaque chose à son temps. Les Camerounais se consomment en même temps. Même Nzambe, est-ce que vous dites que si vous avez la Bible est bien? Bartimée tombe Nzamba Salaka. Est-ce que vous dites que Nzamba Salam miracle quand la Bartimée est bateau va dans la pomme à Missou. Et là, mon sous passe à Missara so il n'a pas pas qu'on a mis à l'obika au Missou. Moni, chaque chose à son temps. Ce que vous avez besoin au mix c'est en même temps. Nga benga batu nyo so ba faire gagner so boye tant bâtiment les linga. Boka nsilanga ba faire gagner so ba yada sambe la pona bango en même temps bango so ba bika en même temps. OK. Pour dire que chaque chose a son temps. Mais ça de moi bien te. Et que ça on a bien été na nini. Et que ça on a peut-être que fallait tinanga lobiraye. Fallait tinanga lobiraye te. Na yaka ko lobira ni sala fali parce que fali na lobango aza richesse. Nous on a si la richesse, nous ne pouvons pas faire la richesse parce que nous avons monté dans visionnaire. Nous avons qu'à observer moto. Et là quand on a Caroline, même que Caroline nous a pas bien le ici ba moni na kasumbalé ça. Oh tigabo. Na kaza lukambongo, elle est capable. Voilà. On comprend battante. Aza femme battante. Donc ça veut dire que si on a kasumbalé ça na boyati. On a dit aza bongo. Vous comprenez? Très bien. Ça veut dire que nous avons une richesse parce que nous avons visionnaire, nous avons un sala bon sala, nous comprenons que nous avons une richesse et ça. Il y a un monde qui va parmi les bateaux à Bundisa Bango. Si tu as du premier au 30, nous avons un bayak à Bundisa Bango, tu as encore comme on a mis à Tangi. Falina Sila. Exactement. Du premier au 30, attends, ma cambodie, la famille n'a pas été falité. Il y a un côté fali. Ma cambodie, il y a une famille n'a pas bini. Est-ce que fali n'a pas nango? Mais bon, côté fali. C'est pas bon, il y a des distants à imbanzer mon aïe. Des distants à imbanzer mon aïe, pour nani, ma cambodie, il y a awa, ma mari, faya, lata, niki, le kan de konaï. Si vous n'oubliez tout, même si chaque chose a son temps, nous pouvons tout à tout, tout le monde peut être qui. Oh, on a tout qui est niqué, ça raconte une niqué, moko, na ignorance na ye, oye na makambu ya famille na ye, oye na mo, na YouTube, mais ce que oh ils ont des parents, bah on couple, couple bah on va même makambu na YouTube. Et toi il fallait ani. Tu pour nous bien, na ye biso MK omoni richesse de étoile et ça le quoi solo mabe
ata boliki boetufango tala mutu asali toilette na kati ya ndako na ye toza na batoilette na kati ya bandako osilisi soko ofongoli ka porte elandi yo bayebi biso étoile na richesse eza lokwa solo mabe babomba yango te bafinika yango te eza lokwa bafali wana ngai ntongo nga na ya epuis nga na okamwa il y a des gens on a ma page nanga bazoya peut-être kofinga nga kasi yo pete oyaka koluka poto ofinga oyaka kofinga fere oyaka kosala nini naza mutu so nafinga fere na 2019 na 2021 na 2022 na bito nazo na mobile nanga za ba éducation ebele na bamania ebele na change na ngai natiki na kofinga mais sikobi ni bola tanga na njoto kwani so na ina lobika ke fallait le ki fere za na fingi fere na fingi te na lobby oyo eza réalité na bino bagolo tout le monde est warrior sauf Dieu bino moko boyebi ke bino bagolo ba warrior pourquoi to ba tout le monde est warrior to monde pas Charlie Prince ok lelo na kana bino lelo Charlie Prince comme pour ça fali tikabo lelo Charlie Prince comme ko ba ke fallait être meilleur tout le monde est warrior baton na bango dene ko quitter chaque chose à son temps vraiment non le bela fallait pour faire tindanga rien fallait tika ko tindanga jamais na YouTube fallait e bakanga te ozo comprendre intervention na yo quand même ezala to mingi oui intervention na eza kitoko parce que fallait pas ça makamba kitoko wana pe bazi ba fallait ça makamba mabe et permettre nga tina parce que tonga na ko le bela fallait na kana ba argument nga ezaka correct pe solide ozo kokumisa mutu na yo omoni bato bayaka mingi kofinga parce que oyo kofinga peut-être kozanga argument mais soki nga namoni ke nanga baargument nanga oyo topermettre nga soki nalobela fali et puis napesa na baargument nakoya nango bongo. Mais pourquoi aujourd'hui, on a par exemple mon tapé si à vie le quoi babindombe aussi botombokeli point babindombe bapesi à vie o eza ya koya pona a humilier fali quelqu'un ou fantin ou ya bandaka musique mais c'est une liboso mais est-ce que ça bon na bien on dit que belé ba comment quoi ko ça peut fali makampo ba bi que fali le ka lobate enta na opé exemple typique oyambanga na émission tunanga malika pourquoi batu ba ko loba makambo na nini na YouTube oyaka ko se défendre te zaka pona nini c'est parce que c'est sans ta cœur oza coupable te zani na pesa ko réponse de chaque chose à son temps on aurait que se justifier tant que mo bona ebike eza bongo te maintenant ya kaka ko se justifier pour batuma mona kaka na ya ki justification YouTube eza parquet YouTube eza avocat est-ce que na benga ya babindombe aya na tuna ke question na yaki ko benga na singa eza ka bango na bango babolwa boya baminde ba on dit chose grave avec pas de konanga muka tombolo babengi ete soko ngoleka on lobela makambo ya fali o critiquer fali pone ke ndoleka tapa te supposons ce que avec ayaki pour na cotérité ba émission pesebele pone le kepa ido bukwala te pone le kepa mai ko kambate te bango de bakoma ko benga ba journaliste ezandoni na ina fali na ina tumba fali endoni yo faut le capable journaliste intel kele capable bango batinda naka donc il n'est pas journaliste intel ko ba journaliste be daba kabwana siko soki babindo balobi bongo elongo ifalini elongo uarena elongo mo ba vizendam yaza yema be banda sala biso njemba mama mabe na wenge ngo bazalaka pa wera banda sala njemba mama mabe atika biso na stand be tilelo ata mukolo moko ta ko basala biso njemba likolo ya njemba mama mabe do yenda za ya mabe ya solo wana aza ya mabe asa pe époque na ya na succès on a parce que yo ko obino bo vivre na ignorance moto na moto na époque na ye époque na ozo mobiliser que époque na embela biso njemba mama mabe et si les cas kala na fête lelo na ngo bito njemba mama mabe mais kasi normalement ils ont ndeko le belle époque na ye pe wana ngo pesi bino exemple que fallait za na yango tozo loba te pourquoi faut loba ngo mais ils se souviennent na yo kati moto sela fali bolam na feza kai à part dire bato sela fali bolam pas sala bolam bolingari ka na lobi c'est le aza warrior nayebi so tout le monde est warrior sauf Dieu c'est le aza warrior aya nango sikoyo mal omuka oyomondo oza boye yana neti nga nayebi ke ya du genre oyo baninga nga makasi na YouTube oyo mais loko moyen bamanifestant oza te baya nango amal na ndenge moko boye baya nango amal
bafani révolté tobenga bango wana bato bele balingaka o mais tellement moyen baya s'exprimer nango eza te bayi na soit mal eza bato bele ba warrior moyen ba approcher fallait eza te peut-être ye moko pona ye moko omona ka ekosopa ye ayi na soit mal eza ko ba sélio si eza warrior numéro 0 au moins ba warrior nyonso numéro 0 eza sélio numéro 0 eza sélio avant na clôturer makambo musique na tout non na moni ya Jackie JDT na fali poupa na pas ça nini bato balobi eza parce que babindo bapesi position yango mpe JDT alingi mpe alakisa biso ke eza barelation na bango ye babindo mena age ne tata mokolo bongo apesa position na génération oyo leki na bino osa musique boko félicité ete boko félicité ete bakasomo mais bokomi kasi bololi bolamuki bosutuki pa boyebi ke botouche fali epuis eza normal na minute oso fali akufi esili esili ndeni emuta tala mosusu te apart fali tala mosusu nayebi biso na bia toyebi batala ezali bazali baforce na place bayaka koluka bayimiliaka fali bakritike fali na place bakritike fali baluka nde baforce bakóma na dimension oyo fali eza emuta soki ozotravaille neti ngai nasalaka effort nakóma na niveau oyo kapashe akomi na 100 000 abonné 150 000 abonné na place nakritike kapashe nasala nde effort naluka stratégie nini oyo kapashe osalake avance naluka na critiquer te na place naluka nasala nde fort nakoma mpe na niveau soki natami niveau wana namoni ke kapashe na 150 000 mpe nakomi na 140 peut-être nakoba ndobule kapashe nini ya 150 000 mpe na 140 000 yaya fale na 10 bino bana ba 3 na ba 2 bisuku bana ba 0 mais bataka kiti balibosele eza petit fale le quand même na selo na ba vie soki nayebi se neti moto kala babindombe bakende koexpose bavie ya petit fali na ya babindombe omoni yango te warrior kote bokomaka mka eloko eboma bino eza asala nde kala me mikolo akoti studio azobimisa nzembo nini soki abimisi nzembo apres nzembo na ye oyambanga apres soki babindombe abimisi nzembo apres nzembo na ye akoyambanga toyeba likambo eza vérité botika kokritike moninga solo iwanga solo na fere tisani solo iwanga solo na fere solo iwanga ave nanga kave napesa bango challenge akotela biso ata président Sassou na Kasavubu me fali akotela bana bandali Macron ata nasengi ya mosika te Sassou kaka kana braza kati sika bato nini kaka bato moko kaka 45 minutes akomi na Kinshasa ayo honore biso mpe bana Kasavubu ndenge fali honora bana bandali po ata bana po sele ati mokolo akufa akokozwa Macron takoti na bandali me fali asala yango natie mpenza natie osoki miziki kutu aokende te bo Macron ndo ayoela biso ya bandali ayoela bana bandali il est parti à la fali point avec un critiqué fallait à tout moment je sais qu'il est warrior mais avec warrior révolté mais est-ce que là sur que union arène est bête à peine pas nité faut moni boketu pour moi boketu azanani akena motina cimetière boketu c'est un congolais akenda de poto bakanda ka ba makamonde ezalaka mais fallait rien avoir na fali berse liboso fallait bêter ba perruque yibama liboso ba préfère ba yiba ba perruque ba kota ba suka maboko conseil betama na eloko na osenga na bamusicien congolais nyonso bosoutenir fali po nini aza le guide omoi teke fali na génération oyo abetisa de martyr encourage mpe bango mpe bayo obeta bango so bamoni fali bamusicien oyo surtout baza na génération fali soki bomoni fali aki koforce kobeta eloko moko bino boye kosoutenir ye mpo apres ye bino nde boyaka kolanda mikolo na ye basalasala yango ya ndimaka mpe bango te andima émission du fali asala ndima ya mikolo te bino botozongisa bino bemission awa fali azoloba na émission ezalaka na émission vie na biso propre mopasula fali azoloba alobi bavie na biso basali makambo toza mpe na posa biso mpe tosala mpe odela koleka bango po peut-être bavie bakomofanda bakokanta bakomofanda mpe batalake biso tosali makambo bapeto bakokosala te donc mpe toyo babeta basali de martyr après nga na mpe bandeko nanga mosusu baya po obeta
Donc fallait demander bon. Ah, ya. Pour on penser là. Mais fallu on a bobo, to lingi souté so fallait passer à la trophée ne boya c'est le Congo qui gagne, to lingi souté hein. Ya so européen. Et tika c'est fallu qui gagne. Comment lui c'est le Congo qui gagne, que sa musique non peut kuna ya kana trophée na. Ya solo. To lingi souté muta partager ba meilleur na bateau. Merci beaucoup. Vous avez compris que c'est une warrior qui parle avec force et énergie à expliquer bien. Attends na warrior, tata poser que bolo aye na kuzu ondima ye. Attends après caméra ondima, il faut que ondima ka pona bolo mais to dit que fallait établir. C'est bon, merci beaucoup. Mais moi, je suis en actualité à théâtre, yom to ko tapena mamba musique na kati chaîne oyo malembe baroya pende belé baroya il fait ko tabawango bazana ba s'abonner vraiment ba s'abonner belé tozana ba ensemble Malika ya Gabi akufeli oyebi quand même ya Gabi la condoléance na Gabi akufeli les enfants na ye na on est on a YouTube et donc voilà quoi ba condoléance na ye parce que pour perdre des gens de quoi facilité OK to yebi déjà ça parmi ko pourquoi ça va être cher donc voilà donc en tout cas ba condoléance na Gabi condoléance na Gabi mais quand tu continues ko balango mais tout le monde va voir c'est bien ya Gabi disons aux artistes que non ba tensela bango li sumbo parce que tant que bamoni groupe ezaki ayi de bon moni komi groupe ya Gabi et belé babimi na kati ya groupe belé bazui mot d'ordre entre guillemets ya ko bima na kati ya groupe to moni ba voice woni bimi lelo e komi makambo ya kili pe belé lobami bien que et ko se faire réparer après yo lokola analyste na kati ya domaine ko lobami na kati ya groupe ngo bana ba 5 ans pe baza bana 5 ans ndeni bato basa théâtre ba mikolo bon parce que bina kati ya groupe on ba pesi ba mot d'ordre bato ba quitter parce que on a dit que na ninga vie ya libo mutu ko pesa mot d'ordre na mutu feza mona 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans mais mutu ba so comme na 20 ans 30 ans mutu azo dépendre na ye moko o pesi mot d'ordre ndeni ni mikolo na nyoso bazana na kati ya groupe ba quitter et puis nous na pesi ba mot d'ordre on a likambo te balobi o balobi na ti on a 2 camps il y a déjà la sa position à comment mutu ya sila alors ba ba kota mamna c'était ça c'est clair comme ça mais ce que tu ba quotité est-ce que ndeko ya Gabi okunda mate ya Gabi ye mono star non ko le kabato nyusu ba kité na kati ba groupe voilà solo na ebi oyebi te ya Gabi ye mono star ko le kabato tout ba kité na kati ya groupe on a vu bato ba quitter te na lobby kaka pour nous toi une maturité et quitter groupe te parce que ba dit que groupe est comme pour na mutentel tout que dans matanga pour groupe matanga ya groupe a fête pété peut être beaucoup ya soutenir ye pour na fête ko lia ko mela parce que ça mo matanga bo soutenir bo compatir na moto côté cotisation na matanga ça d'une manière ya ko l'action na compatir na yo exactement na ko kundela mutu te mais na muke on a zango yango na opesa mais tant va pesi le mot d'ordre bo quitter donc on a dit ça que mutu ana dans sa vie il y a de toutes les façons de star tant il y a Gabi a fait la zone ba mi bangene est-ce que bato ba quitter na groupe na bana ba pe na ba fan na bango bana ba coupe na bango bana ba mi bangene na bango des problèmes bana ba péchalote na bango bato ba quitter na ba groupe wana mais ya Gabi swana azana mi bangé na ye ça dit elle a qui ça déjà que na kata mi bangé na ye bazali wana ba ko soutenir il y a pas bino boya na ko soutenir et ça ba preuve à immaturité pour ninga pina mo wana mingi et ça ba preuve à immaturité OK OK c'est pas bien peut-être il y a d'abord Lucas soigner pour toute l'émission il y a Gabi nebo ça qui l'interview et toi Lucas pas soigné pour ne bande konae il y a des gens qui condamnent Gabi disant que réaction na après comment au lieu de Gabi Bimaki au lieu de Gabi Bimaki ninga lobi que non batuba maman comme responsable ya groupe wani zaki maman top na Mimika Bongo alors asenga ki bango bande konnu pas c'est la batunya c'est pas pesimo bango na bango ba fanda na bango bongo parce que balobi que réaction wana ya sali na en plein matin ko sala ngote en plein matin apone ku fe mobali pas sa réaction bongo te pourtant na ku fe mobali non sa réaction bongo ba condamné à Gabi pourquoi tant bateau ba yo qui pena sonité ya ko quitter na groupe parce que ba dit que groupe ani bongo ne combien matanga ya Gabi ba yo qui sonité ya ko quitter na groupe parce que pour na réaction ya Gabi ne bomo na mabe ni pas choqué avait choqué au monde à bateau avait choqué au monde à bateau ba quitter pour ba dit que groupe ani bongo ne combien matanga ya na e
Parce que vous réagir comment? Et puis, la réaction, il y a Gabi Zarandengeni, na carte internet, na réseaux sociaux. La réaction, il y a Gabi Zarandengeni. Na carte réseaux sociaux. Réaction, il y a Malam, il y a Gabi Asala, il y a. Ça dit comment la réaction est bien, c'est-à-dire, tu vas vendre pendant, du Cameroun, les gens YouTube, et qu'ils ont mis Gabi, il y a ça, les réactions, tu vas se payer. La réaction, il y a Gabi Chocapi Kabat. Tu ne peux pas me dire choqué, mais vous allez s'attendre à l'année. C'est lui choqué qui est. Position où il y a Gabi à payer ses années. Position où il y a Gabi à payer ses années là. D'ailleurs, on a un problème. Tant qu'il y a Gabi à payer ses années, ça va bien. Ah, il y a Gabi Malam. Tant qu'il y a Gabi à payer ses années là. Il Gabi peut se comporter, mais il y a Gabi peut Gabi solo et puis ma bébé. Il y a Gabi peut te mettre bandika combien? Non, c'est pas bien. Baza ba maman mikolo baza wana. Na kata théâtre ba maman mikolo baza ba maman magi musupu ba kuma bombo wa âge. Ya solo wana. Mikolo pe baza pour Gabi andimani âge na ye. Si la peut te 50 ans. Oh, na komita okende. Ata komi, ebi combien ba luka 50, ebi combien ba luka âge wana. Ebi combien? Faut tout na na hospitalisation. Nazolela. Nzambe na kufa te bakisi na ba âge. To comme à relais, bateau ba finga wana si la 50 ans mukolo kokota na kata oxygène, ko kokota na soins intensifs. Ba ko vendre ba ntambe bakisi na mikolo. 50 ans on a kokisa. Na kokisa. 50 ans na finga si la ngapi na kokisa ngo. C'est ça le problème. Donc bateau ba réagir ça bon baza ba ignorante. Baza ba ignorante. Bah il dit en réalité vite on va se comporter bon. Na matanga pa ya Gabi bazo ya te. Ata ba na biso ata ba yete ye d'abord kuna de kuna ikaka. Tout Gabi ma ni se kaou ki ne batu intérêt et l'intérêt yete et le nyana na ngona batu so ba yete o ko bimisa Gabi ma emiso. Eze lenganani. Eze comme ta kufa ya na kufeli au le ya na ye moko ba kunda pa ka kundi ya na ye et si nango c'est tout. Et je suis un peu tout que un tel a non non. Et je suis un bon côté MK. C'est là si on n'est comique. Mutabimisi audio, audio n'est pas lelo ba accusé mutabimisi audio ya mambwana nyoso. Est-ce que yo ko condamner mutabimisi audio wana? Bon, pour condamner ou pas, et c'est bien ça les gens ils ont un groupe ba tunio so. Ils ont un groupe na biso ba YouTubers to to ku fende ko na biso ba audio c'est comment ko bima. Est-ce que toi de mutabimisi ki yango? Ils ont plus qu'à preuve ba ils ont plus qu'à preuve immaturité. Obimisa audio pourquoi? On dit que awa pour ezalika momo bo na ebité. C'est que comme il prend un niveau que obimisi audio mutu baki batangi sur batu ba ko na réserve. So ba comprendre que ça yo bakangi yo. C'est un comédien. C'est comédien. Oyo ko bimisa ba audio na bino bo so na kata groupe parce que pour na ko faire chier bateau ba na kata groupe. To pour na ko potenisa bateau, to pour na relaxer que ça immature yango sali actuana. D'autres pas na condamner pour bimisa ba audio. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Tout le monde a si la bisalo. Zaki wapi à quelle occasion? Bah écoute, on a si on a bien d'accord si la tin. À quel pas bien cité, na ba boîte pas mon na ta reste pas mon de ce que écoute ne ka c'est que na bunda 21. Na prière. C'est que bunda 21 c'est jeudi toko. Donc quand Nicolas jeudi toko ils étaient dans ba bunda. Donc ce qu'on a 21 jours, on a 21 vidéos. Oh, tika boy. On a 21. Ah, tika boy quoi. Et ben là ba bunda kana suka. Oh, comment on a bah il se bat tout pour qu'elle sous 5 heures au nom de Jésus à tangi lui sur la table ici la vandi à rôler que l'intérêt ni ba qu'elle sous mon corps oh tika le babou na vie bisoti nga jour on a prié na zomo ka ba tout sous mon corps au nom de Jésus pour ne pas préciser au nom de Jésus ba tout ta kali sous mon ba tanjera si na nga mo pe na prier sous mon corps na ta si la bimi avant de côté ni donc ta bimi kama mo donc na pour ka sous mon corps amen ba ka ye wana Solomon kana mo le kinga mo na bi oye il y a tout du monde. Parfait, pendant qui c'est le cas Paris, Belgique, Londres, États-Unis, Allemagne, donc sur la parfum non il bisou. Maman ok wana. Yeyo. Azak là quoi nyoka le cas qui boit qui venait na kange mans. Ya na bi ya. Ya
un bon séjour na Kinshasa. Bon retour penza. Bon retour. C'est un bon séjour. Bon comment t'as tout du monde. Sauf pas ville biso. Comme bon séjour. Voilà. Bon retour bon séjour comme Sikolo babo. Na zai bisa ote. Par rapport ya Tonyo so avanda ki ba fingi au capitule lelo moni mutu alo. Okapi mutakenda Inde, mutakenda Dubai, mutakenda nino Okapi Afrique du Sud. Bon, on a au Okapi ça par rapport à porte il faut que indépendant Europe pena au kiti pena OK Asie ba au content ote Afrique ba au content. Bon voyage ça Okapi ça elo nyamo abima tatambola te. Parce que sur les avions que Brazza, aux autres capitaine. Je suis là, Brazza. Aux autres capitaine. T'es long, oui. Mania. Aux autres capitaine. Aux autres capitaine. Réaction à yo. Tout yo ba finga ba tu bo capi. Baza ba zoba. N'andé ni expliquer. Baza ba zoba parce que ba yebi non na bien na visa free ici na passeport nanga. Oboino okini. Non, qu'elle était parce que moi, nous avons qui est. Quand on sait que visa, nous avons qui n'a zémi. Visa, il y a flux dessus de comment qui est un peu difficile pour nous payer ça. Et pour bimatinga na yo bota. Parce que moi, nous avons qui est ma casse. Na tika pour nous qui est d'Afrique du Sud. Parce que ce pour nous c'est parce que moi, nous avons voyagé. Parce que si nous avons évité de voir bien au capi. Nakamwa. C'est un sens. Et ça c'est de bazoba. Maman nous allons voyager dans le binet. Ayo ba kona nini ko yo za nani yo to pesa nga visa. Ba séjour na yo to pesa nga. Pona yo yebiso ke non voyager. To pona yo lo ba na YouTube ke non voyager. Mo ba nga za na Afrique du Sud ba kuta na demi en yangeti. Ba kuta ni na kata mall na bango. Donc, le cas où il y a bien été, il fallait qu'il y ait une vidéo à côté de YouTube. Il y a quand on a dit le mot, ça qui est la carte, on demande à où tu as fait ici. Bah, c'est un bain dans la foule ici. Donc, tu as pas bien à y s'en exercer. Pour le banalité, bien, vous avez bavarien. C'est bon, ça va avoir un mec à photo de banalité. Il y a un indé, il y a pas un indé, il y a comme ça fait un indé, il y a pas le bête, mais on va faire un indé. Mais poste moi ça qui a lobby par rapport à Michou. Yo monionde. Atika neka Michou tranquille. Atika neka Michou et puis atika Kevin Sydney tranquille. Parce que tant on sa bon dans quoi Kevin Sydney ndé à se plaindre qui na kuzu ya wana yosko ko binisango. Azira soit comme film na ye abenga Michou soit jouer mabe ayi ko poster. Alors bah français, il faut faire la français français on a le bac c'est la ngopé na bongo. Et que ça peut s'analyse na le bien azara. Exact. Bango soki baza bien ba le biaka makambu ya bango. Ko bango baza mabete. Babaku kinde baza mabe babaku kinde ba finga ba journaliste si la ba finga ka. Bango ba finga raté. Dans ce cas le quoi bango ba finga raté. De makambu etali Michou, ya ko lo bata ko poster te. Ko babaku ba journaliste babaku kinde ba finga ka. Bango kandi baloba makambo batu bango loko baloba raté bango baza bien baloba kate ya ko loba mamba Michou te aza so ko mi film na ya bengi Michou jouer mabe ndako ya ko lobela Michou o bango baloba mamba batu te bango ba film raté atika Michou ça séjour aux États-Unis maquillage ka ebele et tali répété là taka makaka yeba ya ka sa make-up comment peut tu make-up c'est ça ni demain pas y a sans make-up. Comment tu tiens make-up? Et ça l'autre, chaque chose a son temps. Quand la bande est tient côté, comme sous possibilité ça quitter. Mais ce qu'on a une possibilité, c'est on a été côté. Ils ont développé le Michou. Michou quand vous savez la cape na ya, vous savez la pembe on a une make-up à tout moment qui zongi. Et ça pour ma belle ça. Et ça le quoi ngati na za pena na za na pena ba mbongo na ba make-up mais na ko kananga ngopité. Kama na pe Caroline na boka pe make-up mais na moni on ka eza mutungisi. On a changé lamba mutoki mo e bani makasi bona zaka ernest na papier mouchoir eza sous pembe te comme ka ernest chocolat. Et to boka papier mouchoir ernest na nzela ba ko tout na on moto ba papier ti ba yo kangela ka na nzela papier mouchoir daka mo et ti ke le nzela ba yibika ke yo nde make-up e kaka yo kingo papier to. Mais ce qu'il y a dans la société, la make-up, on va pas avoir niveau le fond d'été, on est sur ton anda. Vraiment. Non, tu comme Michou va là, mon temps dans la chose, la vie est faite des choix et des décisions. Mon tout ça les choix là, il y a côté comme make-up, ton on me dit pourquoi tu cailles. Ah libre.
yo po yebaka make-up te oyaka YouTube sans make-up bo soki obimisi bavideo demain ya kala tomona mpe sataka make-up te mais lelo tomona make-up eke ezongi sabi te tika moninga oyebi da mosala nde abakisi make-up siko mishu nde alobi aho bakisa make-up ebele na kolata mingi nde yango wana yango nalobi te yango nalobi kolata complément ya moto etali ye te ye mpa yekola kolata eza mabe te akoyekola mpe pa mishu ti ndenge azomona mishu aka kolata na make-up akoyekola mpe kolata pa mishu eza mabe te tika boyeko eza mabe te atika pardon c'est pas bien batika atika pardon et ainsi de suite nazo rappeler batudiant sur que toza na séance ya na Buzz FM tozo le kawana pour na relobela toujours vote ya mams pour continuer ko voter les sous mingi pe belé les sous yoko linga basoulier ka loko anga oyeba ite nde loko to loba so moni yoko lata te ko yoko finga soulier moninga te yoko nde ko lata na yebisa yo ba o soulier so nde yoko ko lata tamba ninga ba yoko la ero yo tsani na yo critiquer avant de le vendre surtout que ko mieux peut comme mon na makko après ozangi mamba loba ce que faut tout na c'est ça le problème faut que ta pour comprendre maman ndezala mingi teka nazo yebisa kamana ngana lobi kola ka iso za kasumbalesa tika bonga linga basi ya bongo pe aluka kambongo na yaka bo iso ko matadi ke biso soutenir surtout ka bo lubumbashi tika loba bo ti to ko ke na ki basi ya bongo de poto soutenir bien ça bongo de pardon la ba prière mingi o basi alelo balingi kosala te balingaka bizeze bongo nde bien mingi te namoni moto moko attaqué yo asimbi ti na personnalité ya défunte maman na ye réaction na ezali yoko moto olobi nga atala biloko wana te tala yango te atala yango te oboya yango natala yango donc ata moto asimbi yo alobi boye c'est pas ton problème etalinga te otiki yango bongo to voter massivement to voter vraiment tolobi tout rosa sous c'est le Congo qui gagne te c'est si la qui gagne c'est Fally qui gagne so on a pour ça c'est le Congo qui gagne yo mo ke ko bunda simba trophée na maboko c'est le Congo qui gagne bato bala ba pongi te muto ke ko sala nyoso bu ko ma film sala boy après so ke zelo ko ne komi o c'est Congo qui c'est le Congo qui gagne te to lingi souté to lingi so bon to lingi te mais certaines personnes vont voter te bon est-ce que le trophée aussi la zoaka 3 trophées sur combien de trophées na mbala est-ce que bato pe ka ba votaka réaction na yo si la riche na bisa bino si la richesse omoni ngai pona ko loba ke muntu aza richesse esenga na finga ote MK pona loba ke Caroline Lekio esenga na fingo te na finga o MK zo mabe Caroline Leki te na yo na loba ka ke Caroline Leki MK et point train singa boy bon ndezala ngai point train sili so les travailleurs etambola kaka yo to yeba mais ngaka e point train suki wana na ko bakisa te na longola te si la richesse on sa fierté mboka na biso mériter ba soutien azo mériter ba soutien na biso soki bato wana musu ba ko voter te pona mutema mabe mais biso ata mutu musu pa zui ata pe o peshanga ake ya bimiso na nini award to voter ye OK mais maman Milo lobi bien que a regretter mingi la comportement ya si la bisalo bango ba koma ba bongo ba regretter ya bana ko benga ina ba film bango ba ya muta benga belé mais lelo tala comportement si la zana ngaza comportement zandeni ngati est-ce que so pe si la ba benga ma Milo ndi ba pesa mo ba ordre ya a compenser a benga ta na 4 films kasi est-ce que ma Milo ya intimité so le dit que ba pesa ordre mais quoi ko critiquer mutu te pour tout vite fait le démarrage bon ça va si mams benga kaye baba ko ba mams benga biso ma Milo jouer ya ne pété pour ba pesa ordre si le dit que ba pesa ordre ya condamner mninga ponya benga côté ta po binise kama be mais you know que so ba benga okende te po obanga una ba longolao tika bon maintenant suka nango so mais si la linga soso mingi soso pa kotika ta sila et comme c'est pe kana forme soso mabeza ya solo de kasi aussi ba physique wana ça dérange et ça nini bon est-ce que parmi bango pe batata ya mabi bazate bazali petit mais sauf que si la ndimo ya aboyi no finga bango pona manière na maturité wazaka nango
soki tobi tobanda obimisa bataille mpenza na kati ya théâtre tobengaka bosava papa Fati Bertrand Siliki abi nazobeleka kofinga na eleki boresensibilize nga bacomédien nyonso topona bataille ya kitoko ebele baboka bango na kingaka kati tika boye babi bato nyonso bataille ya mabe totia bango kuna pembeni ya balio ya kingaka kati tokomona bataille oyo ekobima kuna ya kati yo moko tolobi nanga mpe te mabe oyeba babombelaka ayebisaka ete etaille ezala kitoko mais bango kaka kuna nde batia pembeni na lion mpo batisaka eza te kitoko babombelako bakosaka po yo moko mpe moyonza mpe miro otaboye ntango soki miro ekokoso te naoki baka mpona mamilo te nalobi boye soki kaka babi mama Denise asiliki abenga bato bacomédien nyonso batelema na bapona oyo bata ya kitoko oyo ata ya mabe bakibwaka bango pembeni na balion yo moko pembeni otalo binanga mpe na setuve pembeni na lion mais kinga bayebisanga eza ata ya kitoko ti nasala yebaka akosaka yo biso okesilika nde moto ayebisaka okoza ata ya kitoko on se retrouve pembeni na lion netika Daniel na lokwa ntina nga azaka tai mabe na yo na ye bose retrouve pembeni na lion okamwe siko okamwe nanga yo mpe na ntina kozala ta ya soso bonga na kasi place ayebiso kaka yo nde ozala ya libata Malika bana tokomi na suka émission na biso mot de la fin pour aujourd'hui et voilà quoi osenga mpe omona bata ya girafe osomona ta ya girafe oma bana taille pena yo 1000 pattes taille lokwa 1000 pattes vraiment oyebisko taille lokwa 1000 pattes donc expliquer après caméra d'accord voilà expliquer après caméra taille lokwa 1000 pattes mot de la fin aujourd'hui en tout cas merci na bato balingaka biso babone ya Malika Officiel TV bokontinue kosabone merci beaucoup na bino bolingaka biso vraiment basoutien na bino babakouk en tout cas maboko pepele je vous aime Tania Njui nanga prix ya eloko ya bakouk mo moto apesingaka teka babijou mania ndako na mais naoteka yango mpe oyo amonika ninga somba ye natekela ye olinga te nakufa liwa mo boye eloko kutunga adimisi mbongo te me bakabelinga olingi natekela ya ye abenga ya privé otekango senga soto sisi émission fotosola oza na dola makasi en tout cas na otanga komo na ye te mpo alingaka pe te et puis napesi mpe mbote na mare nanga depuis inde ye mpe alingaka na ye nabwakaka ye te mais aza vraiment lisungi mpo nanga makasi to bango mibale wana napesi bango vraiment bagros bisou nzambe abatelelanga bino parce que en dehors de ça nana lelo mosu aloba te nzambe abembelelanga bino nzambe abatelelanga bino balisungi na biso nzambe atia na en tout cas boze ebele bango ntina boyo opesa mbote mais bato apesa mbote baza napea na population napesi mbote na Tania Njui depuis Londres Tania Njui je te fais des gros câlins Sylvie la grâce oyo mboma grande sœur chérie peselanga mbote na Igete Kabwe ma maman chérie merci beaucoup à toi Sila Kabedi ya basilasite toana société na biso toana société na biso oyo eza wana na ville torekitaka bafille de chambre wana eza société yo oya mpa na biso nde tolivre yo cestadire oyebi kobongisa chambre biso torekite bazo biso tozoplace bango cestadire babengaka wana bajardinier donc bafille de chambre baélectricien et tout donc cestadire osala mosala wana bien ocontacte Malika Mania tokomema na société na biso wana en tout cas merci beaucoup à toi Sila Kabedi tatumuka jouer tout napesi bambote na maman Eugénie Mongaï encore de gros bisous à toi maman merci beaucoup à Gina Ono ya ma copine depuis quelque part de gros bisous Trésor Villa depuis Brazzaville napesi bambote pe Sozali merci beaucoup à tous les abonnés de Malika Officiel TV partout dans le monde bolandaka biso ya Mifi Kadilu je te salue napesi bambote ya na ngai napesi mbote na bato nyonso oyo bolingaka Malika Mania maman ya bajimo paradis bana suka nzambe de gros bisous à vous je vous aime beaucoup. D'accord, merci beaucoup Malika, merci à ma maman chérie, maman Alice Landi napesi merci énorme, maman Edine Bizi napesi mbote, maman Kati Kanika de moi-même de chaque jour, merci pour les conseils, président Yoshua ekoma qui na sepeli na pesi lisusu mbote mingi na ye moko Johnny Taye l'oncle des Abakou de tous les Abakou na pesi yo merci mingi leo na koloba ebele te ba oya nga ya kati na sepeli mingi nzamba mona papa mbola bino parce que nous ba ange de destiné mingi wana pona oyeba ko tira biso mabuko ko te kenera biso on se revoit très prochainement manière de nous
de nous soutenir, c'est de commenter, partager, liker, surtout pour les publicités. Et ça, la rabisso, moi bien, moi vrai bien. En attendant, abonnez-vous. On se revoit très prochainement sur ce même plateau avec un autre invité. Bye bye. Bye. Oui, bien. Tu me gagnes encore sur non. Tu sur non très bien. Dans le gapé, ce qu'on a vu, et comment on dingue na maboko na yo kotala ya pas za marié. Mais yo to kanga manaka ngala kenda fête yo mananga na fête ngala mona na fête te ngana fête ngana garçon na bana bina makati na yo te ya ngana bina ngana za aja wabina ya solo wana esa ngabina aja wabina to yoka abisi la bini sabat abi ozo rate abisi la robini sa après avec ce na mi sabat abisi la robini sa après avec ce na mi sabat Ma vie, hein?